Et vous plan wana. C'est Peli. Papa na biso papa François aye kotala biso na Congo tozana esengo biso na uti na paroisse à Saint-Paul 6 na ye kokutana na papa na Kinshasa awa na bibwa na komi na nzele toye koyamba papa na biso wana aza tata molimo na biso yango na toye vraiment tozana esengo surtout mpona mboka na biso lokola kimia ndeko journaliste tomoni bino awa message nini ezali awa biso ndenge tozali awa tozali mpona koyamba mbuma munene Pape François elongo na mokonzi ya mboka na biso Fachi Beton toza na esengo mingi parce que mboka oyo na pasi toza na yango lokola azoyela biso na molimo mpe na nzoto mpona bisambo toza na esengo na koyamba ye na esengo mipepe mabe nyonso oyo ezali na mboka Congo oyo ya koboma oyo ya koinana oyo ya banzela mabe nyonso elongba na arrivé ya Pape François na suki bongo naza boyome surtout biso ba boyome tokumisa pape na journée ya lelo outi na paroisse ngai nazali chrétien catholique lokola nazwa bateme na kati ya boyoma sango niko je vous salue à passa na mboka ya baondo tokokesa pour ça je vous salue yako toza ba chrétien ti lelo mpona kokumisa kolo. Merci beaucoup. Amen. Papa François dans le en 1985, Pape Jean-Paul II a dit que tu ne veux pas ne pas te gagner. Attends, tu as chance. A dit les bidiji sanka jini chukumbina chinene mu capital ka Kinshasa watu kwa kitila datu komona bino awa esengo makasi nini bozali na yango ngana ile esengo makasi na lete na tanga parce que bana basili makasi na lingua presse ya Congo ndenge Kagame asilisi biso ye aza autorité spirituelle ndenge azoya boyede ya mokili mobimeli ngani Kagame pe alingani na mboka na ye rebelle nyonso baza na zamba ya Congo ka ndenge mpenza papa azokɔta boye niveau spiritualité ya Congo ezomaka banguna nyonso bakotika mboka ifo ezala libere ka na koya ya papa ebongo lokola naza na foi wana naondimake koya ya papa libération esalami na esa yango nakolala kaka place nyonso akolala nga losambo na nga ese makamwa guerre ese nakolala wana kolala place nyonso papa azali mpona kolelaka mpona guerre ese tokufi ebele bana basili alors koya na ye eza mpenza vraie délivrance ya moko mpe libération. Merci beaucoup.
batena lobika Ah balobi basango neti basalaka lobiki bakotemba groupe ya feni par feni uti entre awuti mokali baotema mpona koyamba ye okena mpasi kaka mpe baotema mpona yango tomona bato baza te yango po tomona te tomona bato bate mouvement mpe kotekeza te lobi nde bokoteka ebele toteka nde makasi eza bomona mpena koteka mpe ezala kaka minde bato banosomba mais par rapport à l'activité à Bosanta de beauté, quand même l'activité à Boé, nous allons organiser. Beauté, on a fait quand même, mais différence c'est ça. La journée, il y a pas de moi qui le côté, hein? Côté que ça, vraiment, c'est moi comme moi. Elles sont pas gagnées. likambo lobi ezali bongo banti tolobi teke biloko ekotula biso me banti alelo ya malili lelo tokeba ngoloti martine tokoresi atuka na aéroport na tocomprendre te malili ezali population eye te message moko kolanse kasi na bato baolanda babi toyaki koteka likambo ndenge nga nazoloba ezali boye bino bamama katolike biso toyebaka bino bato bozalaki koyebisa donc tozali kondima te journal lelo ekokoleka boye me toyebi kokosepisa biso ata na Prochaine. Apa nak bawa nimbung? Bawa pasang. Aku tinggal.
Message nini oyo pesa bato bazolanda osiko? Sikoyo nazali kopesa bato message toza awa na kati ya aéroport ya Njili mpona koyamba Pape François Jean Paul aye kati na Congo tozali na esengo makasi mpona koyamba ye. Mwa message mwa mpona bakatolike nyonso olanda awa. Exemple yango oyo talaka biso bana katolike biso oyo biso toye koyamba Pape maboko pwelele oyo nde maison mère oyo kala vraiment ke maison mère donc toye koyamba Pape tala esengo biso bapatrie mpe toye lokola koyamba ye tosepeli. Merci beaucoup. Votre impression par rapport aux activités d'aujourd'hui? Nous sommes très heureux, comme vous pouvez le remarquer, votre des fidèles, c'est une très grande joie pour nous. Vous avez vu avec tout le monde, l'avion du Saint-Père venait d'atterrir. Donc nous sommes très heureux de l'accueillir. Et nous, particulièrement les fidèles du doyenné Saint-Mathieu, il atterrit chez nous. C'est pour cela que nous sommes mis à la sortie de son entrée. Et nous serons les premiers à bénéficier de sa bénédiction. Nous sommes très heureux et nous espérons que c'est la joie de tout le peuple congolais et de tous les fidèles catholiques. Merci beaucoup. L'occasion est unique. Pape a eu 3 fois en Afrique. Jean-Paul II a eu Babi Bali, en 80 et en 85. La version de l'unité. François Yek Moko, la dignité qui m'a fait au Sima, on a passé un peu François, pas François, la vie dans mon monde. Chose occasion où et ça unique justement. Mapinga, Mokiso, Sambe la catholique, non catholique, tous ces pays parce que cette occasion est vraiment unique. Ça ne reviendra pas, même dans 2100, ça pourra sauver le gouvernement pour côté. 38 ans,
te ezalaka bakati nde